Bandeko, banzi bomoni 20 ans, 20 ans, il y a monsieur Kanambe Joseph Kabila. Bandeko, biloko mususu bozotala yango ezofo epesa bino na mawa. Donc, mutakufi eza na ngome matadi na bakongo. Mutakufi sikofu bakende na ye kokunda ye. Alors, ma ezali po eza wana po ya wana bozomo na banzete moyen transport le kawana ezate ba petit quartier bazui bazo porter yango. Donc ce qu'il faut pas ekoyi na cercueil na ba petit wana faut bazana se bandeko tango na yebisa bino ke batu wana ba travailler kate bana Mobutu ba ministre ba PDG bana ba travailler na bango te kako yiba makamu nyonso ya mabe na mabe ya ono ni ba zairo misusu mitu e bebi bakomi ko bunda bakomi ko sa nini ça ne va pas. Biloko bonyo sozo mona yango po benga mutu président de la république eza moi pasi bon mutabo Joseph batu musu bazo landa eka tilelo. Pourquoi na le parce que le pouvoir n'est pas décentralisé. Pour pont oya kosala ma place wana il faut Kabila yeba a signé après ça bon ce qui te e kosala mate ya pasi ya bande quoi mais to comme na niveau bo ndenge nini te expliquer ba jeune ndenge nini na tchaka on a benga ba jeune ba no ba boto mi ni treba 74 72 73 ba yo kuta mboka bakase ke mboka ya kindenge wana ya pasi bande ko ngai. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers compatriotes, bomoni la fois passée na parla qui est le comment il y a réconciliation. Bande ko na biso baluba ba mususu wa bani ozonga sima. Ba bani ko yeba ke eloko ko sala mezate. Et jusqu'à présent Tshilombo na Kabila baza en bon terme. Oh, nous sommes au Wana et Tshilombo te. Tshilombo na Kabila baza en bon terme. En tout cas, tout solo ga bamu kina na ba baluba o ba benga o bani o comprendre. To monike na bango to kita tomata Tshilombo za iloko osala te. Ezane tiyo ba simbisio mbongo. Soko lengo ozwa problème. C'est tout comme yo ba simbisio buka lupango abato. Yo teki yango ozwa problème. C'est comme ça que Tshilombo za ko vivre. Balobi ne bo simbila biso loko to ko récupérer en 2023. Ye aza obligé ya ko simba. Le reste ozo sala ka wana on a kontra ba militaire, on a ko sala ba yebisi kendeki ba ndengwana pona bato bazo moi idée ya moi malamu mais suka nango eloko zate. Ya wana mona yebisa ki ba ndeko musunga bi bino mtoza pembe na ye. C'est vrai que aza bloqué. Mais biloko oyo Kabila sali ye eza na constitution te. Mais bazoko demander na Tshilombo à respecter constitution. Mais ko signer si mutu ba deal pour qui présidence eza na constitution te. Alors lokula eza na constitution te ndeni ye fala na constitution. Alors j'ai fait une proposition. Na bandeko na fandi na moni ndenge nini toko ko récupérer pays te. Ba musu baza wana musana bango zani ntawo yo lobi ayeka atie commentaire. Mais pour à réfléchir pour na mboka na ye te. Pour so ba do réfléchir pour na mboka na yo au mona mutu pasi. Alors j'ai fait une proposition, je dis bien une proposition, pas un ndeko ngabitala. Abenga amikitisa abenga Fayulu. Aïbsa yeke ndeko c'est vrai. Na péché pouvoir les akiayo mais le vin est tiré, il faut le boire. Nde naza awa naza likaba osalate. De soki boko olinga yo ne mondatsemi Justine Kasavu na Bemba boya to sala 1+4. Comme ça le kolanga na koka ko décider te. Bino bana ko décider.
au monde ba proposition nga na pesa ki ndeko wana oyo amonaka muke na ni Tshilombo. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Na mon porte de sortie oyo Tshilombo ko bimila. Seule idée on a nango na bino, tira c'est la proposition oyo bandeko. So qui vraiment akoko linga yango. Ba so asali yango mbala Kabila faut agir. So ka meka osala yango Kabila faut agir mbala moko. Donc c'est un peu difficile na base di bango. Ça c'est ma proposition. Na ebité ba mususu ba comprenaka, mais na bi eza proposition nanga. Peut-être yo posa na proposition na yo wana, oko koma yango. Tango mususu nga otanga yango pona koma otanga, na ngona ngo bien, na balance yango pe. Les mususu proposition o yanga ndeko, eza ma B, mais ya yo ko zala ya bien. Ndeko, eza na toso azola la menga zola la te. J'ai dit, ba discipline nga ba zui enseignement te. Pourquoi la makambo ya mboka? Et pourtant moi je suis français na kokufa awa bakundanga awa ngo kundanga na pays ngo ya merde te. Lelo ezala mama Kasavubu, ezala papa nani le président Eli nani Martin. So bakina kin ko travailler ngana okede. Ça fait plus de 30 ans na poto na message sur place à salité te. Ndeko nanga yom tozola ndanga. So ba peso biyo ke de kin. So c'est un mois ko c'est que peut-être on s'adapter dans la salité wana. Mais na banzi okokate. Na banzi okokate. Na tcheka moi extrêmement ko ya mwana moko moi c'est bana ko loba et puis senga même na mawa. Mais bandi ko tala so na tcheli bino. Bino to landa ngai. Ezana bato ebele ba no comprendre le langage na ngai te. Au moins ta busuna na lobi boye. O lobi ba pesi mo to ba sele proposition. Na biloko na zala te. Mais nazo kotsa quand même biloko o ya livre vraiment que mutupe el moko bayaka Tshilombo a décidé que te bon siko na ndimina kufa. Tout peut arriver bande quoi. Au moins on pas décidé bon siko yo ngape na kufa constitution oyo biso zalaka te tozala tina nango te. Constitution o wana eza na avantage na biso te. Constitution wana eza na avantage ba Rwandais. Alors lelo yepe so ka décider bon ngana zana mais nazabe président nazabe na mwa biloko na ko sala o eza par constitution bon na nommé 1+4 bande ko boya ngana sala bebe sey makambe boya to luka to bongisa ndeko lelo oyo soki Tshilombo lobi ke bon ngana lingi na nga susu te ngana zogi na lamuka pona utani na lamuka et siko batu nyonso IDPS ba ko na lamuka. Batu mususu o bazana FCC ba okima ba ya lamuka. Ndeko Kabila okima. Et loko Kabila zo sakana biso parce que nous sommes pas unis. Et loko combat na ngande yangwana. Nous sommes pas unis yangwana zo mona Kabila o sakana biso. Mais lelo so Tshilombo bi boli kambote. Bomoni nga yuma ebeba na okufa pona mboka na ngai. Nazo na lamuka. Fayulu yakata yokana. Justine Kasavu yaka nani o nani. Oyo azana ba makesa. Abuna na terrain nemo na tebi adiboyadi bobabo wa biso siko parce que bande ko nanga soki lelo tozoya toye Tshilombo fo tolali lobi tozongi Tshilombo fo lobi tozongi Tshilombo ba bomiye bana bazwa pouvoir ndeko bana bazwa pouvoir ndenge Tshilombo azana so ba bomeka lelo paf bana bazwa pouvoir. C'est pour cela bande il faut to yaka na ba solution. Oye na solution moko komi yango même ça mulai ndeko kana otanga ngo na media na ko balance yango na kotsa ngo ba luba wana oyo ba na Tshilombo ngabi tala bande parce que ndeko le vin est tiré il faut le boire. Na ça bande ko so ba komi na ba bidi santas na ye il faut ba bomaye. Bien sûr faut ba bomaye mais so ba bomier bana bazwa pouvoir. Bande ko ngai bana mboka to mekana ko réfléchir ensemble so ba bomier d'après nous bazwa pouvoir. Donc, mutu oyo lelo akoko salake to reprendre kama mke mboka et ça Tshilombo. Mais il peut rien. C'est pour cela moi j'ai fait cette proposition na bande ko banu bato solo na bango. Ngabita na boye bisa yeko a signé kaka. Amuna Fayulu. A bisa ke tandeko yo mutu ganyaki. Hein? Mais ba proposer nga na ko samaki. Alors sur la besoin na yo, na besoin maka sabubu. Naza besoin ya muto ya ba makesa naza besoin ya bemba boya to beta nanu 1+4 siko ngai na bomba ma bino muto siko yo bobimisaka ba loi bobino
constitution to lingi ngote tozo soit finance tozo soit nini affaire nini information tala siko bandiko information. Mais est-ce que bien on a tiré baleki batune baleki information rien ba bloquer information ba su finance ba bloquer. Donc ani na mbongo teninga za wana ba bloquer do ba pesa kaye. Mais ce que tout ça dégini de ngala la raté hein tout ça ce qu'on dégini pour le so to fingi et to non o finga to lobine mabe tama tala nini matabastien to zun to lali lobi to ya za très suka na liwa lobi to lali to ko na 21 tant to ko na 21 même chanson baninga nanga na 2022 pas na 2023 azuki pouvoir accueillir na moment oyo azalo na pouvoir oyo communauté internationale et ebikem ta pouvoir c'est le moment oyo yalike el moko fani bobi tela ndeko bobi sa chilo moboy bobi sa eboye ndeko biso pe koto so simi ba prière en futura pe ko kitanango to na be mutalobi te na kinai mabe ngaki nai mabe. Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez une solution à nini, bon, vous solution à nini, tout ça la manif, révolution, tout boka. Mais et c'est possible, pratiquement possible. Bata la muka, bisoyo bisonyos, oyo tolingi changement boka. IDPS, aza côté naïe. FCC aza côté naïe. Onani Zambien, comme on est Katumbi aza côté naïe. Bemba aza côté naïe. Ne mona tsemi pe batune ba côté na bango 1 2 3 4 5 6. Ndeko, toza divisé na 6 parties. Yana bozo ko bazomona la biso. Toza divisé na 6 parties. Et 6 parties on tolonga ndeni. Alors, ces 6 parties na l'élection qui yé azu seni et sili. Alors, si ko yo bandeko, qu'est-ce qu'on peut faire pour te comme mutuboko? To rezonaka. Et là on dit ko sala bandeko poto zonga mutumoko. Bandeko soki to zongi mutumoko Kabila kimi. Hein? Kabila zana mbongo aulinga okufate. Soka lubi abana obima obimi ataki nani? Yoza sénateur. Oyo ko tsa trouble ataki ki? Yo lingo ko tsa trouble ataki ki? Yo ozo présenter. Ndeko na banze ki Kabila suka nango akoluka kima na bambongo na wana zui. Parce que biso suka biso zanini, il faut okangaye. Même parce que non, faut okangaye parce qu'il y a des fausses communes. Aboma ayiba. Ndeko bokanga. Nebebele. Kabila zo bomati lelo na ndenga mukete. Ba oto boma muso so répéter si vous êtes au courant. Alors bandeko nangaye 2023 Kabila yebi ke quelque chose à générer go sala a olonga na été parce que batu tout va comprendre yé. Alors Kabila lingini ni akotsa mwasi na ye na 2023 bapaya barbité ba on doit longola ki ba non yoza mupaya o sali déjà ba banda boy ko asuste alinga cha mwasi na ye mais azomo ni osimbate mais aza déterminé ba mindele ba polina ni Katumbi. Ndeko bosimba ba numéro ba bilonga dolomla bino ha bino zo mona ka netize ha ba mindele na 2023 pona bango foka Katumbi ba noko na biso parce que ba koki ko lingate ngana yo congolais 100% ba peso pouvoir jamais mundela za toujours ko luka bino bitira dokola kufi un jour vérité kozala nana bimisa ki dokolo kamitato bimisa ki pourquoi avec conseil loko. Après ce qu'on a koto entraîner ye babi oyo baya koma ba fayu mo balé na maka sa bunyo so kota ndeko sona sur téléphone nga sona la lamuki léona lali 5h45 sona sur téléphone nga sona la lamuki mais na mawa tala ba message yana ndeko tamu subino so mona lobika bolobika akomi pour nani oyo onani comme on est Chilom ndeko ngaza li tiyo ngaza msaya nzambi na ebike Chilom ba péché mais est-ce que to no kangamaka na péché wana est-ce que to ko pousser na repentance te to ko pousser te à confesser alors ba que non bino pe bi pose au pouvoir mais to yokana ngala ganya ina ngate
C'est possible, Ndeko. C'est possible. Yangwana Ndeko Boyo Kanga bien. Et l'eau, comme on dit, on a raté. Balinga basa ni ba utiliser Muluba. Ba utiliser Muluba à battre Fayulu. Tangu ba ndundu. Bato lamu ba bomiye. Kuna suba bomiye na boy ko tanga kombo. Bana ba bomiye. Oh bato lamu ba sali de fachi ba bomiye pe na ye. Nana ozo pouvoir. Ndeko ngai ba Rwandais baza mayele baza ko travailler. Biso to travailler kate. Biso to yaka to lobby to fingani. To lobby to fingani. Ah yo longwa kuna kobi contribuer. Ah yo longwa kuna bozoba biso ba kongoleka yangwana. Mais les Rwandais sont en train de travailler. Bazo riako tala ki babi non. L'élection, peuple comprend déjà et aussi batté. Mais tout ça nini. Parce que tant bazo ba lamuka c'est Fayulu. Tant bazo ba lamuka c'est Fayulu. So là où ce qui Fayulu va bomiller, mais lamuka keiti. Ce qui Fayulu va bomiller ko lamuka keiti bo nga. Alors bango ba yebi que pona okende boye tina 23 eza ya moté to longa te. Il faut to banana ko boma. Comme ça to bomi pouvoir ayé par biso. To beta peut-être 5 ans après tout que élection bazio ngolo sous 10 ans de 15 ans. Na 15 ans on dit yozo na âge nini. Yozo na âge nini. Plus 15 ans ça combien? Ndeko na mona mkete. Ba relation eza na bandenge ya osakana te. Donc tant musu yozo raisonner de mususu biso congolais ya ba surprendre biso. Ah omoni ba on ba te on a pour ba surprendre biso. Akufia ah biso to ko bomaye ko bomiye. Bon c'est kabino. Vas-y pouvoir. C'est pour ça bande ngana zo bunda. Na bande ko mususu ya côté wana. Bomeko yebisa tu lomboko asala tabo ameka akufa pona mboka. A décidé akufa pona mboka. Parce que sans décision akufa pona mboka mboka ke libéra. Parce que la révolution to kokate tout ça divisé sur na 6 parties pratiquement possible. Ceux qui sont lotaka ke ah manif ani et ko simbate. C'est le loko zadika ke ndeko wana a se repentir. Alo ba ke non ngabo salinga deal wana to bebisaka ba makambo nga gagner nga pété to remettre loko pa Fayulu. To bomona to remettre loko pa Fayulu. Wana ndi bandeko pa yokomona ah nazonga nga pe na lamuka wana tuzunga mutu moko biso tu tuzunga mutu moko na bosse tu kotanga ya kamera ndeko oyo bazana ba proposition ya bien parce que nga pe na za mutu oyo bazana ba proposition ya bien bokomelanga na omeka olekisa yango oyo nga na lobi wana eza proposition ya nga donc yo na droit komona ba bete parce que eza proposition ya ngai. Tant que vous avez une proposition, vous pouvez bien ou eleki yanga. Mais moi, yo comme ça, moi, zati, tinda moi pananga. To bundaka pona mboka. Parce que surtout zelika tu le monenga zo kende. Moi qui libère bande konanga yi. Parce que pour na mutu na kende faut arme, pana biso arme zati. To zona mutu moko te ki azana arme. To zona résistance mo ya maloba, ya lokuta. Résistance oyo to ka sangwa. Résistance perdre la résistance. Ya lokuta. Résistance c'est rando onate. To ki ngene te bana mikete. Voilà. Allo bandeko. Na yebite sota elo nini awa. Mais eza ma mingi. 20 ans ya nani tota susu. Voilà, nous sommes ici à ce qui était dans le temps kilomètre 7 et ça c'est le tronçon universel de Kinshasa, mission catholique Mwenza. Voilà ce qui est de la route. Donc vous voyez toutes les maisons qui disparaissent, il n'y a plus rien. Et les ravins ne fait que monter. Et en réalité, nous demandons qu'est-ce qui se passe. Toutes les images et les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, nous demandons si les autorités voient ces images pour se rendre compte de la gravité de la situation. Il y a des gens qui ont perdu des maisons, des gens qui ont perdu des vies à
à cause de ces ravins. Et il est temps qu'on fasse quelque chose. On croit que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de prendre soin de sa population. Voilà la situation et comment les gens doivent traverser les trous pour aller de l'autre côté, doivent entrer dans ces ravins et pour passer. Donc voilà la situation de la population de Kimwenza, Kindele et quartier Kimbondo. C'est ça la situation. Et ça, c'est qui était la route tronçon Université de Kinshasa Kimwenza. Bandeko, oyo côté, biloko bonyo so botra. Et on vraiment côté. Oyo yo to zala. Et ça vraiment côté. Vraiment que mboka oyo ezana mbongo ya ndengo wana. Tala ba situation sana yango. Bandeko ça passe hein. Et ça passe. Ah. Wana bana bazete tala age bazala ngo malungu ya simita banda moko akufa kaka ta 20 ans Kabila ah nzambe la gaye vraiment ça passe vraiment ndeko ça passe alors toyoka connaissance après prière ya lelo nzamba tsenga na motema nyalobela likolo bato bazalaka irreconnaissant. Est-ce que l'ingénieur bête c'était la maman moko boyo kangai ato chanza nationalité comme anglais ou comme français ou comme américain ou comme belge ou comme kobosa la teke on est des bantous. Ma sœur maman kobosa la teke on est des bantous. Nazotu nana nous s'il te plaît. Ozalaka na Kinshasa mobali moko alinyo na Kinshasa mama amemi yo na poto mobali wana ndima kobota na obana mais lelo yo komisa mobali abota na obana binemi lelo yo bimisa mobali na yo ndoki liboso abana bana basoki pana yo me basoki pana papa na bangote mobali oyo azwa yo en charge oyo bovivre ne bane ebele mais ondima mobali akende olala na bametro ozwa mobali obengana na ndaku. La reconnaissance. Est-ce que mon bali oyo bengana na ndako asa malamu asalela yote? Est-ce que mon bali oyo rejeta asa malamu asalela yote? Écoutez-moi, nenge na yebisa ba mama moko bozo kanga eloko nini tinda yo obengana mobali ana na ndako? Est-ce que likambo yo bengana mobali na ndako mokeko négocier te? Ce mobile nous a ma bébé ça il n'a jamais tosate. N'a quoi annoncer s'il te plaît. On est des bantous. Bino ba mama nyoso bo bengana mi baila ndaku. C'est condamnation. Nzambo tuna bino. Le Seigneur va vous demander. Lelo mi bale bele la poto ba saliba AVC. Mi bale bele la poto ba kufi. Mi bale bele la poto ba zesus ba perdre mayele. À cause ya ma be o basi bo sala bango. Olobi ke papa na kolina ke nolinga bébé buchu. Maman yoza déjà na âge à 40, 50, 55 ans. Au boya nina mobali. C'est que au papa 70 ans. Tant au papa 70 ans, on met la temps au coup fois. Combien de fois benga yo veuve? Combien de fois benga yo semeki mama? Atala âge na yo bala kaka. Ba mama nyoso bokomo ya Kinshasa po boluka ba jeune. Bino bo finga ba papa poto bandoki pandake bino ba mama poto bongi pe kotika mobulu te na lobi ango. Bino nyoso bo benga na mibali nzamba otuna bino. Surtout ma maman est Angleterre. Loko la reine Angleterre, yemoko mwasi ya satana. Yemoko tazakala libala te mobala na lukaka kima bakanga ke na makasi. Oh ata mobala kipenga te lete za mutute, leto yo kumisaka mbongo leto yo ya poto ya biango. Kindoke vandi na social ya poto yeba te. Bana mingi ya poto bakomi ba melibangi, ba pede, ba lesbienne za cause sociale. Tango beta katolo na social c'est du diable. Bosongisa mibali na bino na ndaku oba mibala poto batelema lisu te papa otelema ndenge nini trop de problèmes obebisa mutu na ye est-ce que bite rapport sexuel les esprits ceux qui rapport sexuel esprit na ye ça bientôt kokosala ngo te naza ko annoncer que on est des bantu la reconnaissance est-ce que mobali anazaka mabe mobali ana botisio mobali ana bokolio est-ce que mabe na ya asunga atala eloko moko te
so ndima ke yo tika na ndako benga na mobali mobali anazo telenga na me yo soli mbongo na bana no na famille na yo la reconnaissance est-ce que moi nzambe moko yo kanga zongi sa papa na ndako so ki asala mabe tanga na contact c'est le prophète Jérémie Kabamba 0421 375 27 94 la reconnaissance ba maman Angleterre botika mtia mabe ba maman Belgique botika mtia mabe botiko benga na mibali na ndako mibali basili na okufa ba papa na biso poto bakufi akoza mitia mabe ba maman poto la reconnaissance pourquoi boza mitia mabe tina niveau mobali obandani na bomwana ndimo rejeté obengane na ndako nzamba otunda yo que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans un commentaire au salaté et le monde en le bagage qui Jésus azwaka mwasi te a accompagné ba disciple ba te ya liloba na Nzambe. Jésus Christ ayebaki motema ya mwasi koleka. Soko moni mwasi abimi na internet ayeko finga mobali to mosala Nzambe. Soki yo mobali ozo considérer mwasi wana c'est koza mobali te oyipe mwasi te. Alors ngana ya bango ndenge tatato alobi mobali nga ndoki mobali nga boy surtout so amoni bana ba niko kola ba komi na moment ya kosala mbongo. Mobali wana komi ndoki il faut koyeba ke mwasi ata mona na mensonge ngai psa me ba discipline ngai basi nyonso batamona na lokuta donc il faut luko yeba bible po bible zo la mwasi ndenga zali Jésus azali na Marie de Magdala mais ata mokolo moko te baki Marie de Magdala accompagné ba disciple pa baki hotel yo poza la wana te ayeba ke pa mwasi à côté ezala kaka ko bebisa ezala kaka division voilà. Donc boyoki ba message ya ndeko yo soki nga na lobi na beti na bino ba masolo ya lobi nako beta 15 nazana moko ndoki mwasi apesi mobali AVC mwasi akoti mobali akoti hôpital après 1 mois mwasi akina kotala yete mokolo akina kotala ye amemina copain ya mwana muke mwana ya quartier o nazolo ba mine za récent eza tekele kikala eza récent mobali akimili pa na ngai voilà donc soki yo ozo kanisa ke mwasi akozala reconnaissante pa na yo ndeko nanga longola motema wana tango biso zo kola ba para baza koyebisa biso ba mikolo babi mwasi ayeba mutu te biso zo mona ba onete bazoba mais ye azolo ba bien ke mwasi ayeba mutu te alo bandeko na monito tala eloko moko awa mais RCCD ndeko yana nga oloba mingi te boye bayango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe na ya majorité bafandi awa boye bayango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Merci. Ce qui te telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Donc na banzi bandeko boyoki oya lobi nazani loko moko awa mena ko tiango te po namoni nazo sabino bolanda maloba ya Félix te ce que Félix dit ce n'est pas ce que Félix fait. Félix ayebi ke ba congolais bazali ba applaudisseur. Félix ayebi so alobi oh soki na komi président na yo cha état major na Kivu wow béton état major na Kivu lelo mbula combien banda Félix a komi président alobaki dès que les mêmes jours na zo comme président le lendemain état major na Kivu qui lelo état major na Kivu ezali il a dit il va mourir pour la paix. Alali combien de jours na Kivu kuna pour assez sacrifier ba bomaye pour la paix parce que si Félix a confié l'élo ba wewa nyonso ba ko attaquer mutabomi Félix et voilà ba Rwandais ba ko kimia de kota na mboka na biso. Mais ce qu'on demande à Félix c'est de mourir. Nous Félix on n'a pas besoin d'une personne comme Félix. Nous c'est la paix qu'on a besoin. Il faut mourir vite. Vous avez promis de mourir pour la paix. Alors que les Congolais ont besoin de cette paix, il faut mourir vite, mon frère. Voilà. Si on perdait Félix, qu'est-ce qu'on va perdre? Le Congo va perdre rien du tout. Rien du tout. Un matamata de moins. Rien du tout. Alors, il faut mourir. C'est la paix qu'on a besoin au Congo. Ngam na lobi yango te yemoko na yebi boya ko finga ngai yemoko mutaloba akukufa pona pe na mboka na biso. Alors, nana zana besoin peta tombo la musabi.
Oyo alobi azana besoin pété à tombola musapi. Ah, voilà. Comme Fabien Kosonika lobaka dit amen. Biso nous avons besoin de paix. Moutou alobi qui yeso akufi kimiroya. Alors, il faut l'aider de mourir vite. Bandeko na banzi boyoki alobi bo edeye pona akufanoki. Mais toyoka oyo. Tuchimpa buku lekela to. Baju ko umkumba na maluto lekela. Bilekela bikulekela. Kwa nukumba na maluto. Ujua kukeba penjo renfort kuchinsans. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Quoi nous kumbana maluto, depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï, c'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bantuka Bakushimito, Kouetouchinsala, Kakwena Mai, Kakwena Nzem, situation sociale, mouti dégradée encore plus, Kakwena Man, Kakwena l'hôpital du Lansong, Kakwena Chansong Auto. Aponte tukuni kubukaleng. Tuetuni bukaleng. Na banzi bandeko ngana bino toyoka ka chiluba te, mais na banzi toyoki yango. Alors bandeko oyo eza fayulu, oyo ezali fayulu tango Etienne Tshisekedi aganyaka. Bat bandi ko confondre ngoke alobi pona Chilombo. Alors bandeko ebele bazo confondre langage wana ya président Eli Mese Fayulu wana yazolo wana azolo pona Etienne